www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu continues la kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele. Téléspectateurs, bonjour, c'est cette très belle émission. C'est représenté par votre homme de serviteur Manassé Boys. C'est lui qui a le souci de l'élevation et de l'épanouissement congolais. Faites téléspectateurs dans votre chaîne Potonapoto Télévision sur le site www.com. Comme je viens à peine de vous dire que suivez Potonapoto Télévision, vous qui êtes de partout de la France, Belgique, Tunisie, Angola, Afrique du Sud, je salue en passant Honorine de Bosso. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui je suis devant un grand artiste, c'est un animateur qui a aussi marqué son époque. Fidèles téléspectateurs, il faut qu'on se l'aiguise. Il répond au nom de Lévitique de Robinho. Il est le nôtre aujourd'hui. Il y a Levi. Bonjour. Bonjour. Il y a Levi. Mais quand on peut expliquer aux téléspectateurs, mon parcours nous dans 5 minutes, mon parcours en haut, la musique, qu'est-ce qui a fait que la musique, nous les l'arabe, la musique, la musicien de l'année. Vous avez idole à mon tour, vous savez, non? Motivant, vous avez un peu de au monde il est vite que aza mutu moko boye aza mwana oyo d'abord na koremercier na musique tant que va communauté par exemple mutu akelanga c'est le roi de la forêt ou ancien les vite aza mwana oyo auti na maboka le roi de la forêt ou aza formation animateur nyonso baleka na maison mais moko atikala kozwa ngo te. Donc par là je voulais dire que na sali 15 ans de formation par le roi de la forêt au bateau bazor ba pouvoir ba koka ko se dire en fait na pouvoir mo silencieusement bino mo bosomona et donc on va pas tout modèle wana ça ba image na pour bateau ba comprendre quand sur na lobby bateau ba comprendre te na me ko pesa bantu aka pour ba comprendre donc na zana maison mais bateau ba ebi na opération d'avant na beta et ça peut ba crime se boire ma bateau e baté et luta ba poto donc na bandana na ba concert ba répétition na zo beta ka animateur au monde pena boye pas animateur mo boye wana boye ay sala test mais tant bon donc soit vous fana na maison mais vous on zo ko s'exprimer devant parce que na zone tout monde être dans ça donc par là na boa ka na ba concert ba to ba yi ba su ba no ko fit wana bana boa ka ona ninga ba wenge ninga mundi bute ninga wenge na ba ngoya o ba député ngoya o ba sénateur yangyama ngoyo papika kole papa na shilo yama ashino bayaka na mboko yopona musala ya sen chantier mama Claudine kinwa tana na bota grâce na biso on pa na boka ba manioko fite tika ba mama bateka batangisa bani e manioko fite babanda to bota masibu batambola malembe na note banda to kola mpuko batambola kote pourquoi ayebi abebisa réputation na palais baketi bana chambre bana bolugela na clé magique na tutana bwaka na bakoya ndako kuko sabota koleka mukolo ndako yangyame bampuko baye minene timaya apa wana pe apa wana na bokela bangusuba kosenga papa te abokola yo kosenga mama te amelisa yo mabolongo na se efukama maboko likolo ale tobeta nzambe matolo tusenga nzambe si dejima mpata senga nzambe apiaka ye motema ngyama bisobe tosenga nzambe akopesa wana ba eva na pesa ba niaou na ba fikini kuto donc ouais na ba identité na ngai si donc tu as solo jouer le ballon Toyoki ya levi ya beti toyoki na biso mais comme na moment mo boye fabuka sa mo beta bino
na moment où ekomi fabriquer ça bêti alors les bino maman sur le marché le ni mo ba bimisi mikolo bandaki bien na ba parler na silence bana lando et puis c'est na mito non comprendre te bani mama kambango elle est victime donc ce que jouer le ballon insulter jouer le ballon lali naebite omoni biso toya bato tozokende kaka toutaka zala na tiana biso na nzoto po eme bido chanel nasimbi basepela tia naposa mona yango na nzoto nanga bavi nanga lwanda bashaka de kolinga mpo bapasa minene do nde balanda na ministre banaposa na tiaka makambo boye mpo napesaka nde napesaka opapane alors omoni jouer le ballon ya tremplin oyo topesi bato ya suka ekara makasi opane parce par là nous sommes montés la place donc congolais moi comme na niveau na tena minute OK musika trop yango na ngaki mingi to zonga na revenons d'abord à notre moteur photo ya wana o makasi madame bandi ko pesa batebele bako ka kosala ngote mokeka côté na pesi bango ya suka ya pasi donc to zonga mo moke na boka ma niveau fit na wengi mais ninga ko bino mundi na ko pesa batusu na ninge mo boye ya vitesse makasi Didier Nzongo Benoît Seko wa Juda social Guy Basket trésor et canole moi gradi machuda difena di finance le bitike na yela ka kobaka babenga na kombo ya 5 chantier mama Claudine kinwa Christian kinwa 5 chantier mama mola yataka kimbongo ya mapa ya mama Robine mundibo mone ko frite baba sade na lemba Loli mutombo mandoko na Roma sikaka ba mama bateka batangisa bane ale gauche droite inde affaire de lemba bana célébrer libérer mon cœur pona longola bilamba yo bina kitoko robina mundi butala mambo to longola bilamba ko sa ba prise na beta bango makasi na niveau mo be mutako koloba te avoya na jouer le ballon ko jouer le ballon za tremper à suka on quoi tala ngai le bitiki banana ya banana banda robina mundi ba pesa ngi espace na banda ko bwaka batu ba comprendre ngai on a ça négligé na ba wengi en tout cas ba si zenga tala ka na defa ba contaminer ne balanda ka o bazolanda site poto na poto ezala bien mingi bo si zenga na longona chapeau oji du masimba ngo on a ba bazade bato faut pas comprendre nga lelo na ninga makambo on comprend aozo ka ba donc wana shulu balo kota suka na kolo bandeni wana zaliki déjeuner ko pesa makina zana bwaka yango na zana maison moni ye wana na tokolola bilamba na bwaka yango na zana maison tellement que moi na mo Simoni mo boyi petit mo boyi bakalu avanda atmona Simon mo boyi mona mo aliboma boyi mo ni matanga bwaka bete ba maniese belo ka bebe nyanya komo nani mona mo boyi nani abaya kana na wenge ngamna kusoka bana wana dadinga ndine sikuke batuku banikana wenge mtu mo sala formation ko leka ngasa wana ba misenga na zwaka donc vinso na tikila na charge na maison na ba ni meli alias bate bele bakenda ba deux chanteurs héritiers watana be nana Didier Lacoste bakenda aussi sa témoignage tatika na charge ba musicien bana na ba ko luka musala na wenge na zwa bango Nathalie ka ko zo mbako le bolo zo ko le bolo ta salina no la viva mais au bout na préféré mingi zalaka zela non le roi de la forêt ya fana na ba de touche la fin de na ba on comprend na boko la ya tala ngai le petit na ko chaka kata wenge nena zo bwa kana ba ni matia milele le ko brigadier sabati ko fan je wana bugana na yeti wana bugana sana na orchestre na bango ya pesa fali ya comprendre bana pas fait le quadra wana sana côté wana no ayaki na wenge to ka liboso ngana boye azongi après sikoyo akeluka bulo et pas fier de quadra fille na ozonga des fois fa ya kozonga mwana na Simona kutanga sala ba bulo na ngatango le vale la foka ya boya ya bingana na la samba kendi ozonga ko na souci ba zape mpanzi donc c'est là que makambo mo boye tango ba yena na wenge to ba mibale tango ba yena ye ko ko meke fina ba mo o ba kenda wa ko ba suba tonga kenda wa tuna bato na bino bokumisa ba kenda wa ko to na na zile balo ba ya kana na ninga ba ko ba kenda ba mo ba yena na wenge ba ko ba bisaye pona na sa tango suka bato banda ko linga mingi ya la samba ba premier ko déranger nga ba député ba sénateur so disait que yo ke na ningo nini au l'équipe animateur no so ba ya mais ba so ko so space to boka nini en tout cas biso moi cette fois-ci to lingi bien il faut le mara wengi donc nga ba longola nga ningo na maison mais après 15 ans de formation nga ba santa mina ke na l'équipe animateur no so ba ya wana mais ndeni ni ba pesa nga space en tout cas nga fona boka kaka ya momoni na sala kaka na maison na boka le robino mundi yeyo na boka le tongolo la bilamba on parle o boka cri le seul cri là n'engagez pas quoi merci vraiment à tout cas président mon poids bongo la personne moi de belé na nenga logique des choses dans logique nenga mabete la zone c'est l'animateur va boire qui kota nengo yo moko lo ba fait la bible et sala makasi kombo na yo kota la bible et non la dictionnaire ngas pour l'animateur biblique et puis dictionnaire on parle
naza na dictionnaire naza mpe na bible yango omonaka nabwaka cri nango ebwakamaka kaka ebinamaka na bar ebinama na stade okomprendre na stade bazobina yango eza te yango soki chane ebeti babwaki cri na hotel nde ezalaki bino oyema na cheche boyongonga babazade batomboki tokolongola bilamba à l'occasion de rien ya match ya chane te okomprendre o banimateur miso ebelebele bakoloba ba n'importe quoi na batele okomprendre mama naso doke mabe makasi opesinga mama na kanda mpona bandako esplika bango mambo moko nayebi te idéologie na ngai ngai mpena nde naza boye nayebi te naza na baanimateur ebele oyo na apprécie na kongo na biso abwaka bien basepelisa yango na idéologie te parce que naza yoki maloya yo mora boye banini olayola moki otala moki te banini yo moko bamoko na yo mama oyebika animation c'est saiko mais saiko aza wenga aza saiko kolelosaka bazaiko eza na bate na biso banono babili si bapesaka makamo eza na baanimateur mosusu bandakopane bazala na bazaiko te opane mwana bapili bakuba donc ndenge wenge siko naa na lese baanimateur bafanga banda 15 ans de formation on a ensemble na travail baanimateur tout baleka na wenge opane travail baanimateur nyonso baleka na wenge ntango bazopesa formation pour les rois de la folie et que ozokomprendre na oyo yango te ozokokana okosesi opportunité te oyeli lokoso oye na bulu mwa boye kaka ozwa no mbongo nokei na poto kima nga boye comprendre bacomplexité bapoto onde bien on animateur bacomplexé na baanimateur aminerval oyo fini chef moko boye quelque chose po apesa baopportunité osala mosala na ndenge moko boye oyo elongo bani te comprendre yango moniki etala lelo naza misala animateur no défendre vie wana lelo ebelebele lelo bakomobulanda o bapesanga mbongo te ya mbongo te omoni kaka mbongo ozokoka te apesa charge moko ozokoka te nde totikila no makaka ese mokaki ya mikili poto na poto en tout cas bolandaka sitio bato tu bolandanga baeme bidosha autoroute bagi basket bagili akenga barwasi en tout cas bafe nanga batubilonga na kati ya japon site yango oyo oyo nga lebitikina nazopesa exprime comme il fallait nini olingaka na dévoile basite donc wana eza bamakambo ya nini brasa oyo nde napesaki tokesongi brasa même nga maman jouer les ballons nayebi te bakolukamba est-ce que ebi lisolo brasa nde napesaki noko wana fabrigas aye lisusu azongisa ngo lisusu ya maboko ya peti wana na ye alobi wana eza bango bagemo bamakambo wana nayebi te etiakotangelaka animateur waso bapesa biso personnalité omoni biki nzo naza motu moko aza responsable na makambo oyo antuka bokotisaka ye te mosu namona animateur na ye moko wana bino moko nde bachroniqueur bolukelaka biki nto baproblème namoni bino nde bolukelaka baproblème parce que nga natikala komona te baye na bransana te balatanga ekomi nini yango eza misike eza baleta kotikala batrasa abetaki lisolo ya brasa so bizani ya nini apesa eseda brasa alongoli yango mpa seda azongisi yango mpa animateur na ye yo ebiongo te omoni nani mwana oyo otangelanga wana soki nani wana bina shibishope bina shibishope animateur namona ye badolfa baka bina shibishope bana kini bayebi yango générique na ngai peti na molai wana peti na mwana mama na biso aya yibinga kri na ngai na kati ya kikoso nazotravaille kri na ngai na mascara ake nango na orchestre na bango bashimbushi awaki yango epui bapesi ngo nambe kri na ngai baparti na nga lelo baokanga n'importe quoi il est pasaka nini biki nto naza motu oyo aleka na wenga aza baformation wana zwaki aza président pasale avec beaucoup de respect azalaka ye moko lobaka na seli asoki baseli akotaka makuzi banini oni boko na kopesaka bacharge ni oyo eza ya ye na minute oyo nayebi te aza président na orchestre na ye aza joueur te mama ça c'est coach bengeli tapesa bajoueur donc otona ntoka bolimbisanga yango nayesaki bango na poto nayesaki bango lobi ke makambo nyonso oyo bazosala
libanda ya mboka nde idea tokoma na niveau oyo bacha so ba so ba Davido ba Hiro ba donc eza parce que makambo emona na miso ba kalami ese bango kalami ba comprendre comment robino no yiba ba na ko ba state na ko ba pays so ko bango no so ba papa ba kana kana kuwa mbuko c'est la ma fa joni balo peut-être que tu as une boya peut-être ce que là mata quoi au monde que nous a tsali boya on va na miti wa fa joni balo aussi bango tika po na monde ni nga ko sa jima ka monde mais jouer les ballons à ça derrière une passe grâce ba o tu ba so mona ba zo balo ko mani ba zo mona ko bino ko mani c'est donc voilà c'est le logo mon comme surprise so bi manakata noir et blanc album est noir et blanc oui bien album aussi album est noir et blanc donc nani ya batitra où il a signé nous avons dansé la musique ultime jour à l'anzé moment on a pas toi chemin nango et toi tu tous les animateurs congolais de sa génération à ça qu'on a dit moment on a pas toi on parle donc on a eu na moni na patron na zo la vie na gigal c'est un membre levé dans la casse sur le chical c'est la vie na mai il était mon père de maman présenter sur la condoléance sur Ali à tout cas on a toujours des pierres boîtes d'accord des boîtes donc on s'aba comme ça on a toujours des pierres on se là et carrément parce que et puis ça va permettre à la maman de venir bon sinon il y a on est en parenthèse c'est aussi télévision 5 animateurs où ils sont fans du blanc pour le merci ça là qu'on a idée on a le bien télé parce que okenda ko citer côté moi bébé sanga kanda pour na sanga kanda ba animateur belé sanga kanda ba animateur belé ba négligent na ba wenge pour na bango n'est pas question à parolier à qui et tout le monde voit Kirikou oui que ba animateur moi boire pas il na boire pas il banane moi na wana ba parolier ba qui ba pesa opportunité na wenge ba négligent so corbillard so nani ba corbillard so nani on pas na sana bakanda na bango ba ya ba wenge moi ba mbongo ba futeli mbongo moi mina pas comprendre tala lelo ba ko ka ba charge on a bakanda bana mwana ni wana na ba msuku ya ba mina ambuka basela ba omdira obabi kiko na ba makambo andi kuya bandinga 5 animateurs na Congo premier animateur Johnny Nango coach danger de gali pour le café mais pendant yana wana za génération na zone na 5 ans bizima kodos aba bizima za na vejo non Van de Doudou à Doula. Si on a génération on a mon animateur qui est passé génération on a une formation. On a laissé l'animateur 15 à 15 ans. L'animateur il a 15 ans. Ça la 15 ans c'est la formation de il mieux de faire la bazali na ba belle ou avoir un bébé mais parce que les na parce que je na animateur moi ba na ba danger na ba rappeler pas nani BCBG là animateur na ça na animateur ça bon na dit yo ko na yo motu na tout la guerre ni na ah bon animateur BCBG après ni tangila na bana bamsuna ita kumuna bana ko se uta na bona yo moro par rapport que toi musique ah on va na bolo de ai no ko 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 se on est bien na mte ko ri na ndo za na bato ndima na parler à mon s'inspire pour animateur monsieur mais to fona na bato so kanguji ya to so na fona biso bana mo bato kanga ba chama tini ko ko ni animateur alors on va prendre des lots de na idina ngate ni so ko tango so na la question naïve, la réponse naïve. Problème de c'est la vie tanga. Quand déjà des même si soit na naïve et no beleti. Oh juste là, ndeni ko so boa ka ndelo. Ninga kishasa wana ezana ko c'est ninga logique des choses. Pas du tout la zone na ngai na minute ba ko na animateur na kin ko bazo boa ka ezangai. Ça virus, ça cheveux. Nous sommes
à part biso l'animateur après ça fallait on voit nous on a mon on voit on a pas bonné il y a bien la beau il y a eu beaucoup moins à côté on a beaucoup moins à mourir Kabouya, bon, on est quelque part, tu peux comprendre donc on a boire trop, on a pas de béni, on a pas de tout balouche, on a pas d'animateur béni, on a pas de busy, matin il a pas busy ma police. On va, on a pas banani, on a pas d'animateur béni donc en tout cas, n'engue ya oluba. Il est peut-être soit dans la guinde, on a yé parce qu'on a bien tanganga na mabe. Vous mais yo mo temps on reconnaître bango na Congo, celui à ça la boulot bien na ondima. Mais au moins on compte là on pas de cas, na animateur mususu. Na ça na problème na moto faire. Net na sur la net plein de la bien on a tout na buzala. En tout cas, les personnes qui nous ont abandonné, on a bien bango ba Brandon na so ba on a qualité ba. Ba na so ba on a qualité. Na so ba on a qualité. Donc ngani na hapo na winge ninga kwa kila donc qu'est-ce qu'on a na écrita ba musicien na écrita ba danseur na écrita ba animateur on pas plata na so ba toujours na konsa donc ba na kasa on a mon animateur ti ba mutu ndo ba mbwa na kasa ni tiana ni na kasa ni tiana ni ba nani mais na le bito na préféré mini na on peut ça ba tswaka ko na niveau pas faliser et pas ça faliser en tout cas ba mo kwa boka bien mais na suka na boka kana ni pena ko en tout cas pas comprendre même comment on est en fait téléspectateurs nous sommes presque à la fin de cette émission que la politique a quoi que l'action Patrick et joueur banini et ça a pu se bien donc panzer là bas na miki liberté alors banini panza quoi Patrick et joueur et ça va mon plaisir banini je salue Jenny Ngadi Julie Bosolo je vous salue en passant Juliette Pété les bols je te salue aussi en passant les téléspectateurs nous sommes presque à la fin quant à moi je vous dirai bye bye Juliette Pété la bols le bigara nous la petite sachet ndenge mambo ya la bana pa aimer vidéo chat Gilles Kenga voici Minimba za Solange Banza vous êtes belé on a Paris on a habité ba pitcher ni ba mairie ndini ba Freddy Malvis passe les boss vous êtes belé à Londres on a bon Freddy Kassou ba Nasser Kalonchi les mona ba Levier Zang na mona ba Fifi Zang na moni ba la japonaise Didier Nzongo wana sibozwaki azanango gileke ngaki basete loko nalingaka mono bazobaka bakibi bazomelila bachafwe kasi mono azanango emevideo sha autoroute Kimi makanga kenyewe mireyave Kimi magasa tendo kai chibilele Konto kina kimati kisa sobe mundibwe Kina kimati kisa sobe monoro tatane lodi Sena mondo ki baskete ene video shale bawade ilongo Papisi kambaga Chisabwa di video shankamo boko Kileke ngambaga Rame bukadi Mata jaga voila Mbaga Comment peut-on jouer les ballons Baba Sade dans les bêta bango jouer les ballons Magong Mara comment peut-on jouer les ballons Oh nalingi nalia bilo kona linga ya shiki doda nanga Bunzala papa Bunzala papa Gima Alambi c'est Léona Tongite c'est Verina Alambi et généré Naliagite Tesore Gangoudé Gangoudé Menilio
Kimbaga, Sakrendo Kai, Papa Yalemba, Konsokina Kimbati qui se sauve Mounurubino, Tatane Lodi, Salamondo qui basquete et Mebido, Chalebara de Ilongo, Papisi Kambaga, qui sait pas des vidéos, champion Moboko, Papisi Kambaga, qui sait pas des vidéos, Fissoba la bosse, il est Kengambaga, Mbaga, un peu Mbala, comment peut-on jouer les ballons, jouer les ballons, Roumain, les lomelles est blessé, jouer les ballons, Magomboro Flora, il est bêta ballon. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au sommet Sepela TV. Et ça n'a pas chaîne ni à Congo, pays à Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Press Play. Donc, la chaîne est appelée, il y a des Congolais, pays à Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso besoin sa promotion il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime ezeka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc le stock tout ça est belleté, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à Sepela TV. Bah maman, et si on a vu nos pays pour la filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça les gens bah papa, tout cas si binopé, tout télébino, chaîne il y a sport na kati donc football 24 heures sur 24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, tout cas si binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter Sepela TV. Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com ça dit que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com. Olingos information, olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com. Na tuni tieto bomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas. Tadi na personne no ba mbote bele na loba mingi te pema na moi sa zemi. Pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama, alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana, kembo alege mboyo lele, poto na ozana, kembo alege mboyo lele.